abi prophète, abi mon frère, on y a oui bien. Na tout aucun d'abord puis abi dans non, on a comment on ressemble quelque part. Et ça c'est quand ils a boy. A me manga na lokanzambe mais esimbate. Esimbate na continue ka ba vie na wana. Moto na abotolinga nyonso na ba téléphone tout azui akena. Alors on a tiré qui par terre. Mais on a lumière moko boy et okita. Tellement lumière, on a lumière na yebisinga ke na ko aider yo parce que ça zambe na yo. Na obi ko aider ngana nini? Ngana yebi o tabi na ko aider parce que am ta ko aider yo azate. Alors c'est ça n'est que la kuta qui dans zambe. Alors la qui lumière est accompagnée qui maintenant que ça faible na ndima ka lumière est accompagnée justement ti na porte yanda. La porte yanda ko na yebisi lumière na zonga na yo na so na posa na yo te mais ekota ki ngaka tanzoto. Directement dans toute lumière comme on a ni et se présenter et bien Yesu Masia oyo o tindi ningi na mabe oyo o toujours na écologie na ko respecter on a continue parce que les lois mokili et comment tel ami ba prophète bazwa na église pour ba yo ka prophétie or que ce n'est pas ça na église ba ya ka pour prophétie mais na église ba ya ka ke pour obongo la motema o yamba Yesu Masia alors les lois prophétie et comme ko attirer ba nzambe c'est ça et ça m'appelle prophétie et ça malamu alors il y a beaucoup de prophètes on va bien ba prophète mais ça na prophète mais tellement ayoke comme prophète moka bimaki atondisi batu il est pas changer ministère oh on appelle prophète et pas les ministère on appelle prophète yango siko et ça dit dégâts makasi na loko etali ministère prophétique peut trouble et continue kati. Ouais, mbote na balandinyo so balanda biso précisément na chaîne biso La Grande Découverte TV. En tout cas le lo nazana émission nanga to sala émission na biso na mosali na Nzambe. Mosali na Nzambe a ko se présenter ye moko soki azanani. Ezana bato ba ebié déjà pour to le cas to sala déjà émission na ye. Alors, ils ont abonné bazo bakisama 10 jours au jour dans La Grande Découverte. Bah vous avez besoin de découvrir ce qui azanan à cause se présenter broyeba. En tout cas, na pesi mbote pe na pesi merci na bazo soutenir chaîne sur La Grande Découverte précisément l'émission ngai BMD. Na pesi Jido Mabia la bambote belé mobile ya poche moulai. Na pesi lisusu machudan teka les métiers noirs en direct de France bambote belé sikezwami. Na pesi lisusu papi mudia soupu papi mudia soupu ya yo ya wana ba bon weekend na yo sans plus tarder to sengi Gilliet mudia soupu a fongolela biso plateau na biso to ka o ekolika o awana émission na biso alelo. Merci beaucoup.
Ouais, namoni invité Nabiso déjà à Kotaki Azawana. Bonjour papa. Oui, bonjour, ma Betty Molato. Ok, en tout cas le lot c'est Peli. Ba abonné Nabiso la grande découverte, batala émission to sala liboso. Banda ko bazong célèbre prophète, en tout cas nazora tenté. On a pena limbisanga naza sincère. Ndé le lot pena sengi to sala susu émission au monde. Bon. Comme ils ont posé à Bango, c'est que ça peut volontaire en Zambie. Ok, merci. Bien, mon boulot qui est volontaire en Zambie parce qu'il y a un homme dédié. Homme dédié, tu as prière. Est-ce que tu as une prière avant de faire émission? Oui, pour moi, parce que prière, c'est ma casse. Tu es bon dédié. L'éternel Père, le Dieu de Tout-Puissant, l'éternité, Zambie, ou à raté dans chaque rendez-vous. Seigneur, tu as rendez-vous au Nassalo Bokulayo. Pena batu nyonso obakolanda biso Seigneur. Nayebi ke loboko na yo eza mokusete pona kokangula Seigneur. O nyonso bakotia matoi pona koyoka Seigneur, visitez bango au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment merci pour la prière qui toko babi prière eza puissance soit libéraka. En tout cas, dès que lundi prière botebi que nyonso ekoleka bien. Na rozana prophète mais ako se présenter na ibisa bino dès le début. On dirait rozaye mon côté oza suna mutu moko okota pembe nanga bogomo na ekaka. Prophète. To bengo nani? Non, on est un prophète. Oza prophète. Oui. Frère, t'es mes prophètes. Non, prophète. Prophète. J'espère que bien mon boyo qui hasard. Je suis un prophète, mais c'est pas bien ami frère. Ah, ok. Hasard prophète. Mais Amikiti Saranae Alingaba Bengae Mingi, frère Étienne. Bon, au bête la biso moi les solo moukier selon carrière na, selon ministère na yo, na mambo Italie qui prophète pour ban ensemble ba comprendre. Carrière na ngai nous ndenge na banda ministère. Na za mutu na utaki na vie ya mokili. Na ba kanzambe te. Na ba kanzambe te. Il y a un ami, autre bandé qui a toujours la vie à ma bête. Alors, vie à ma bête, il y a un que ce qui est non. Parce que il y a un moto, il y a un petit chéri, et un tirbo, c'est ça. Dans un star, il y a un moto, il y a un mingi. Vraiment. Alors, vie, il y a un qui est en alors, on a coupé un jeune homme moroboué, il y a un mina à Kala. Mais, bon, tu bunga naka. Et un temps, tu es au moins en aïe. Tant que tu es au moins en aïe, il y a un qui est au Lukangaï. Abi prophète, abi mon frère, on dit oui bien. Mais tout le monde a pu non, on a comment on semble quelque part, quelque part. Et ça peut c'est quand et c'est quand ils aboient. Ami manga na lukanzambe mais esimbate. Esimbate na continue ka bavi na wana ya mabe. Or que les gens appellent ensemble. Alors tant on ça ba violence est toujours menacé, bitumba tout le temps boy ma promesse. Alors on a jamais battu que une promesse ensemble. Et ça qui un jour papa danga botangai ayo ko lobarangai. Alors bi na kanisa ko 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 za sango. Mais na kamwe tant comme na âge il y a 24 ans au bandi mbalamo mukulu makasi mais tant bozo ko lo za ki mona malamu siko bezani. OK papa na sa ko la rapport ngai. Alors mais ngai moko sans le savoir. Genre papa nanga alobaki maloba moko o loko salam. Bon. Na qui koluka église moko na bande ko kuma sambela église na sambela kuna pe simba kate na qui zonga na ndako to zonga na ndako ko msuna bimaka na ba massa ndeka za mwa weekend to kete meli na tuka ko zonga en tout cas ça qui cassé ba massa tu batika ki ngai esenga ki ngai moko na zonga na nzela alors na komi ko tambo na nzela na ko kiti na ju moto ele komi singa te moto sundolinga na nzela donc justement na avec na biso moto e kosundolanga donc moto etikinga wana na silaki maele na silaki makasi na silaki makanisi na kueka wana sur place moto wana abotolinga nyonso na ba téléphone tout azui akena alors ngana silaki par terre na on a lumière moko boy et okita tellement mo lumière na yebisinga ke na ko aider yo parce que ça zambe na yo na obi ko aider ngana nini ngana yebi o tabi na ko aider parce que am to ko aider yo azate. Alors c'est ça, n'est que la couta qui dans Zambie. Alors la plaque lumière est accompagnée. Quand on a que ça faible, l'andimé que lumière est accompagnée justement la porte yanda. La porte yanda on a ici lumière na zone na yo na posa na yote mais écoute qui ngaka tanzoto. Directement na toute lumière na comme on a ni et se présenter et binga yesu masia oyo o tindi ningi na mabe oyo on toujours na écologie.
na ko respecter on a coach na ndako et loko moko lumière na yebisa ngai et yebisa ngai soko sa ngai te au moins maman na sana libota na alors makambo lumière yebisa kinga wana caché yango za pona ngamoko ko famille peut là ça comme ça secret oui alors famille ko yoka et ko jamais tata mo boy vraiment alors lumière wana le kende kende te kota ngapi na coach na ndako na boye pika ko sera nzambe tant on mo eloko na comme la famille ndena yo comprendre que il y a quelque chose ndena kenda mingi ko basala nzambe na yo kuta na musala nzambe mo comme na ye pasteur Fabrice c'est mon père spirituel na yo kuta na ye to sol na ye à partir wana ndena ko bon la mutema na fandaki 7 ans na sama ko na ye mais na 7 ans na kata ministère na moko na chapeté na zaki négligé parce que ça moto na baki l'autre côté. Oui, nous avons négligé. Nous tout en considérant. Pourquoi? Parce que nous avons moto na baki l'autre côté. Alors, nous avons fait conseil pour la moto moko ou aye biké asa négligé na dibota, même na quartier, même na famille, abanga raté. Abanga raté. Ce qui est sur Massi ayaki pona yo moto yo basundola, pona yo moto ba négligé, pona yo moto na vie mabe. Alors, kobanga raté. Zambé ayebi moment nini oye akotombola mais esenga yo ozala toujours la présence en Zambé. C'est ça qui vraiment, en tout cas, merci beaucoup na prophète Walinga Babenge frère Etienne. J'espère que nous t'avons par naï. En tout cas, merci vraiment na éclaircissement boy puis na tolingande boy to ba source. Hein? Ezateka to yambi mutumba mobo oyebita bimela wapi auta wapi. Ngamonde na zabona bi ke ba prophète ba existaka. En tout cas, so mon tazana vie ya masanga ko négliger te ponzambe azana besoin ya batu ya mabe boye ki moko bazaki muto mabe mais nzamba azaki na besoin na ndenge abongoli mutema prophète tozo pena moi temps o expliquer biso mingi surtout prophète signification ya prophète hein tout le monde ba prophète ba komi ebele ozomona ba prophète ba komi ebele donc na ministère ya makambo nzambe tous mon abattu bazo qui m'a mis place prophète avandi place où ezaki pasteur azayi moko okuta tam so banzimi muki et bana nzambe na kilelo balingi mingi basakolela kabango donc c'est un peu ça na te so comprendre question nanga oui on va bien comprendre question na yo et ça facile pour leur répondre alors il y a beaucoup de prophètes parce que les lois mokili et comment tel ami ba prophète bazwa na église pour ba yoka prophétie or que ce n'est pas ça na église ba yaka pour yoka prophétie mais na église ba yaka ke pour obongola motema oyamba Yesu Masia alors les lois prophétie et comme ko attirer ba nzambe c'est ça et ça m'a bêté prophétie et ça malamu alors il y a beaucoup de prophètes on va bien ba prophète mais ça na prophète mais tellement ayoka kuna prophète moka bimaki attendez batou il est pas changer ministère on l'appelle prophète et là les ministère on l'appelle prophète yango siko et ça dit dégâts makasi na loko etali ministère prophétique peut trouble et continue kati pour na makambo wana on m'a bêti vraiment merci beaucoup merci biso to baka na la grande découverte ba question eza biso ba réponse eza ba question eza bino ba réponse eza biso merci beaucoup prophète eza na ba prophète ba bimé belé tous on a bazo sakola au moins prophète abimi penza sakoli tant sakola peut-être prophète ko bima maman ozana serpent na libumu batunyo so bayoki au lieu à sala quelque chose maman na azala délivrer au mona asali le côté atiki maman na kei likona wa maman na ko mobela bela poani ayebika ke nazana nyoka na ngana katsa libumu alors sko yo aussi la système ni ndenge au prophétiser la rabat après qu'on prophétiser ni nous ya kana sima. OK, merci ma beti mulato pour la question là. Alors au moni prophétie
national ba qui prophétie ça mabete ça malamu alors bato comment la prophétie pour na bayo kaka lisakol esili or que prophétie tant on ba lobe loko nzamba zo bandi pour asilisa c'est ça or que tant on nzamba mo libu na nyoka tant lobe loko a lobe nde pour asilisa tant on nzamba mona ki peuple Israël souffrir a mona ki on banda kala ki souffrir pas yebaki alors tant comment ki na tant o ya loba c'est que comment ki na tant o akangola bango c'est ça yango tant on nzamba loba ki donc so tant nzamba lobi na tant o yo za maladie que maladie besoin déranger yo or que c'est que na tant on a faut guérison que ça ni ezala parce que prophétie est en boulot quand on a guérison alors tant on a lobby à lobby pour abéquer ça et c'est quand des tout ça on est en gola ok siko oza makasi na obiki sa sangone panzanye oyebi secret no ezani prophète oui poto mona ezana bamsuba kenda peut-être ça la mai soit ça kenda kamba soit ça zana moi système roboy est-ce que quoi c'est ce secret no bana nzambe baiba premièrement nazoye bisa monde na timu mapepa na nzambe bayoka secret nanga eza Yesu Masia ok à part nangai na lobaka soki nzambe musu azali à part Yesu nzambe na akufa oyoka na lobaka donc on moni ka contredire na émission oyo ayebi ke nzambe ne kimbangu nzambe ne Branham nzambe ne Mahomet a contredire ngai ngana lobaka à part Jésus nzambe nyonso o abenga nzambe akufa Yesu nde nzambe yango nde secret na ngai ya guérison yango nde makasi na ngai yango wana mabeti molatu Yesu nde nzambe apa nzambe apa Yesu nzambe mususu azate aotikala kozala te pe azala peti mais ça va tout musuba ebi ke Yesu aza mwana nzambe alors maman beti na lobi eza mauvais enseignement bato lelo basa na trouble na mauvais enseignement tant moto a enseigné bien te alors à quoi kaka alors tant moto a bien enseigné à comprendre quelque chose ils ont manquement à Saint-Esprit alors pour ba Jésus faut en amoli mon santo tant on a amoli santo on ba Yesu te au ko ben be prophète mais soit prophète en ensemble nzambe vraiment bino mo boki ke ba bi Yesu nzambe secret ya prophète na biso eza koyeba Yesu Masia peu vu des prières ok to sepeli en tout cas tozo kende malembe ozo kende kana refaire comprendre bana nzambe tozo mona lelo bato mingi ekomika ka soki alinga salela nzambe to nzamba yokai il faut akimata na montagne il faut amata na ngomba amati bangomba zo banga tateke oyoka makolo passe ye lobele lokote azara na bangomba secret ya ngomba nezani to signification ya montagne au bomataka wa maman petit mobato tu as bien dit ngomba eza mabete ngomba eza malamu alors ngomba eza kiloko eza préparé eza réservé pourquoi si on dit bien histoire ya Abraham tant qu'on s'en base bisa Abraham akene ko offrir sacrifice atindaki na ngomba ozaki préparé pour Abraham ils ont matangomba na yebiso matangomba ozo matangomba na volonté na yo to matangomba selon ordre ya pasteur mo pesi to matangomba selon ordre ya nzambi to selon nzambe ndenge lobeli papa na molimo alors ngomba matango na sentimate o mati ngomba o se préparer te donc o uti ko finga na ndaku na yo o uti ko bunda o uti ko tonga directement o mati ngomba maman eza esika o mingi bana nzambi baso kangama yango monike loyenge koti makasi na ministère trouble ekoti eza à travers makambwana moto a matangomba ba préparer ba ta ba polo ndenge moko moto a matangomba ba sala boye c'est ça eza bongo te ngomba ba mataka avec cause uzana likambo nini nzamba yebiso matangomba parce que solution ezaka na ngomba te banda rideau ya temple epanza na deux parties na lobi solution même na chambre na yo soko luki nzambe avec sincérité alors okozwa solution même liboso ya église na yo tango ye ozwa solution ana po azwa solution esenga ta matangomba mais ana esenga a se genouiller pe afongola mutemba na nzambe atalise ba posa na ye alors yango azwa solution ezalaka montanité. Vraiment, merci beaucoup, prophète Babi. Ezaka ngomba te. Oko vanda pe nzamba oyokao. Non, non, place au fond vanda mamuke. Ezana ba église ebele to mona azo sambela, mais pour amona ke nzamba zo yoka il faut aganga makasi.
azoganga makasi ko différence eza nini na kosambela ndenge ezaka koganga na kosambela exemple na sepe oka Bible ne lobi kota na ndako kanga ekuke na yo nzambe akoyoka yo po nzambe amonaka fumia mwindu na sali banga mwindu akoyoka pe ayebi baposa mitema na siko tozomona mingi ezaka koganga Maman petit eza esiko bato bakoyisama omoni parole au Bible lobi ke kanga ekuke na yo eza ekuke ya koganga te ya makelele alors ça la fermer na motema na yo alors tango zo sambela na se ya motema na yo eza secret ya nini na nzambe atogangi te soki motema na yo eza na sincérité ya prière oyo osala nzambe akoyoka yo koganga eza mabe te mama beti tokotia limite na bosambela te na juge te bato bagangaka na bato bagangaka te mais on a jugé exactement oiseau sambela donc il cambo sambela ayebi yango te donc ayeka pona kotia makele wande mabe alors attends moto a gangi mais tant ensemble avec sincérité on a beti moto nzamba répondre c'est ça et ça na moto mususu pour assembler et so senga onction mati moto onction mati après on a pensé que bon de na c'est on est comme volontaire moto c'est ça OK tout ça dans les volontaires nzamba de bosso. Vraiment, merci beaucoup. Tozonga mingi na mambo etali prophétie pour toyambi prophète. Prophète. Est-ce que ba miracle ozo salo tozomona bato maladie ndeke bazobika bon lisoro no pende so beta makasi ba aveugle ba blo mo boye zo salema zo sala ke bato penza ba mona loboko nzambe. Ezaka ka donc quand nzamba pesi yo to okindaki kokota moi quelque limbisanga peut-être na question pour ceux qui osimbi to mona changement bato baobika bato bazo témoigner bato bazo makambo nyonso eke bien ezaka donc oyo uti pa nzambe to eza bon maman beti molato na répondre la question premièrement tant nzamba atindaki Moïse apeki basini mibale abaki signe liboso soki bandimeli ote ozana sini oyo tant nzamba otinda mosali na ye apesaka ye basini signe liboso nzamba apesanga pour confirmer que nzamba eza guérison parce que nzamba atamboka na guérison ya mibale oyo apesanga ye alobi ke na lobela yo tout le temps pe ntango bato bazwa nzamba alobela bango mpe bazobika c'est ça eyebisaka nzambe aza kati na ngai po ntango nzambe atindaki ngai apesaka nga basini ndenge apesaki Moïse basini ndenge mpe lelo apesanga basini alors basini wana ezo accompagner nga toujours pourquoi pour nasaka na sama kona ye et on a accompagné basini wana mosali na nzambe pe olinga vi basini oyo azali appel à nzambe azala précété zela appel à nzambe okomona on nzamba loba na yo esani e kokesama même nyamali no prophète ozobanga tete linu ndeza na nzoto ya moto komo longola na banyama na ndenge esprit kaka boyo pesi kisi to sambeli na kindoki ya bana ozolongola po tomona na ba TV tozotala ba publicité kindoki elongwaka te kindoki esalaka boye eza esprit oyo nuseke mais pas na tomona venda bato baotémoigner ke naza kindoki na tiki pe changement ezokota totalement tozomona nyonso wana eza kaka ndenge ozoloba wana maman petit non nakoexplike onde nini omoni eloko babengi kindoki eza lokola moto abela moto pasi ntango opesi ye kisi fasani abika kindoki eza premièrement moto a confessé ntango moto a confessé andimi atika mabe ayamba Yesu kindoki eza nini esilaka kindoki eza malade esilaka kindoki esila te po ani ozana mwana oza vraimen kindoki yaka ne arobika ozana bakani ezo déranger yo yaka awa nzambe nanga kobikisa na opesi okisi te na opesi eloko te mais na prière omona nzambe nanga aosala quelque chose. Vraiment, merci beaucoup. Merci na baignon so ba soutenir l'émission des autres qui bien les autres salabiso bien makasi. Papi, zalaka wana pour nous soutenir biso. Prophète, nous avons besoin ya ba témoignage. Bato oyo ba moni loboko nzambe na nzela ya musali na ye prophète Etienne. Est-ce que moi ezali na solana bango to yoka ou peuple de Dieu ba yoka oyo kobima na minoko na bango moko po yo ibika bato mingi balinga dans amoni preuve voilà pourquoi est-ce que baza bana oui baza prêt bako ça prêt pour nous témoigner après to ozonga sous oui OK ouais quand de na bisebino tozaka na émission na no silité
awa toza ipa papa na biso aza prophète Etienne dans des anabino mo bomona eza toza wa na banzimi o basambelaka na église na ye soki bato monkili bazopesa ba publicité na ba pareil basali ba biloko basali biloko alors pourquoi pas ya lobi faut pe banzimi na ye ba témoigner na o nzambe asaleli bango témoignage epesaka makasi ya kosambela sans plus tarder na moni papa avant di liboso nanga ako se présenter en plus to retourner nini o nzambe asaleli na nzela ya mosali na prophète Etienne. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo nani? Frère Medar. Ok, ta caméra toza na la grande découverte ba abonné baza besoin balanda yo. To moni na kati ya église ya prophète Etienne. Aza pinza musana nzambe. Oui, aza musali na nzambe ya solo. Ok, bokuta nani wapi? Tuyao kutana yaka ngana yoka prophète asala bikamo nde na yaka koyana ye na kuti pe miracle oye lekikati na ngai ya ndenge nini ya lukuta te amoni pa banda vi na ngai ya mboka ati nde ba mère na biso akala bakanga basinga na makolo nde abuki ba porte wana nyos na yoki pe bien na o nyos bando déranger nga na yo ga lisusu bongo te nyos ti ndenge azoye bana kombo na nga na côté na ndo futela kuna bango kutu bazalaka te motayebisi ete ti ndenge toyaki mapona accident ya mwana kasi na nga akisala accident toye kota papa bokilo nyonso azomona tala oyaka boye osale boye nga moko ti nde nakendaki na ye zonga na confirme nyonso prophète olobi eza ya solo eza na place otengami te mpe toomona mpe ebele baza na kobela awa soki acheka luboko omona guérison ekoti donc ana nguya ayi alikuta te. Vraiment, merci beaucoup. Mon message relancé par bateau puis bazan ba problème ni bako sala po ba ya pe kandenge zalaka. Yango na lobi na bao batikali bao ba na problème basa l'effort ba yaka liboso ya prophète a kozwaga guérison. Vraiment, merci beaucoup nzamba pambola. OK. Tomoni pe susu mama na loboko na biso koto tomoni mama en tout cas to resola mkena mama. Bonjour maman. Bonjour. Tola tu micro hein. Maman kombo nani? Kombo na Mabe. OK, Mabe. Tomoni en église ya prophète Etienne. Okoyo sebiso nini sali to kangama na église ope nini nzamba selo na nzela prophète Etienne. Nga naza mutu na sambela kawa naza pe servante na kati église eloko sali ke na kangama na église ya prophète Etienne parce que cause eza maladie o babwakela nga ya mbasu eumeli pendant 5 ans. Dr. Wume na tamboli na ba prophète ndenge na ne na silisa ba mbongo na nga na kosomba ta demi parcelle. Vraiment. Mais banda na kuta na papa prophète Etienne en tout cas na zo solution na makam na ngai donc nazalaki mutu mo nazalaki bembe ezalaki que dans 3 jours esengela nga na kufa mais tant nazwaki appel ya nzambe o ya prophète Etienne na lobi non boke kotika nga kaka et pas mosali oyo prophète Etienne ala posa na kuta na ye appel na ngezaki na nzela ya mutu te na yaki penda na appel o ya nzambe ye moko abengaki nga pe orienter nga nzela na kutani pe na mosali na ye en tout cas azobundela nga bitumba o ya molili kuto nga naza vame makasi ya komona te pe kobunda te elongo wana susu mwana nga mwasi azaki na zemi esengelaki abota na césarienne soki césarienne wana ezaki ye na mwana esengeli bakufa mais papa na nga Etienne abundeli mwana na nga bitumba lelo naza na bebe na nga na maboko en tout cas naza na esengo mingi bolamu eleke bele moye ya koloba nyonso eza te mais esengeli ke oyo nyonso aza na posa apusa na pembeni ye moko akomona loboko ya nzambe aza vraiment le véritable prophète aza prophète oyo ya lokuta te oyo alobaka pe esalamaka esili kaka te bandeko bikamu eleke bele botaka ndenge na vandi bonga mwasi munene boye me makile esilanga
eza phénomène na tambo na bopito ya ndenge na ndenge mais na ye pas prophète Etienne kaka ji ya pamba bandeko o festa o bino bozo négliger yango wana nde eza makila na Yesu Kristo o ya bondelaki nzambe na ye o ya alliance akotaki na kati ya ji wana na meli ba ji wana lelo oyo naza su mutu nasilaka makila te naza penda kimia nazolia biloko nzamba asala pondu na kolia pondu matembe na kolia matembele likambo wana ezaka lisusu te bandeko na ngai boya ata oza na mwana ya ndoki ondoki kobwaka ye te wana eza malaria eza lokwa typhoïde epa prophète Etienne eza eloko te eza eloko moko ya mokie malaria wana mpe esili typhoïde wana mpe esili bobwaka te bandeko na ngai boya na bango boya ebele na veni kiaku numéro 2 boya et par prophète Etienne mosali ya nzambe ya nguya mosala nzambe oyo ya kite oyo loba ba Kongo ya kite mais mosala nzambe oyo ya tikotak tozala nzambe oyo ya tikotak nzambe ya aigle ya tabernacle boye ebele na bengi bino boya ko vivre loboko ya nzambe bikamo esilite na lobi bikamo esilite azali azosala na bangomba azosala partout azosala na beglise azosala azali tozala nganga te biso tosambelaka nganga te tosambelaka kaka mai o nzambe abondelaka bato babikaka na nzela ya mai na nzela ya huile d'olive yango biso tosambelaka eloko mosusu te boya bomona bikamwa na kombo na Yesu na suki bo merci. Voilà, prophète, tu as un témoignage, tu as un message relancé et pas bateau bazan na ba problème, to baka ndenge na ndenge. Moi question moko elinga awa na kota suka. Est-ce que koko yebisa bato soki osengaka combien? Soki mutu abiki na ba guérison nyonso oyo mutu abebisi bambongo mapango et tout. Osengela ngo combien en plus tozomona mingi ba ebela bana na nzambe bakoma po okutani fo audience donc pona omono fo leka alors pana yo osala ndeni. Oui ma sœur moi beti molato bon ngali pana nga audience na raté tango za poso okuta nga okuta wanga nyonso ata boza 1000 to okuta naza sitema ba jeton te o avant on se basa ko la pona yo il faut mukolo boy non alors ngai nazaka na ba audience te tango ye tango zamba lobi akoloba ka directement pesate ki on pesa jeton pesa mbongo makambo ne pana nga ezala ka te vraiment soko za na poso ko mona ngai yaka somta peto sur nzela senga ka boy maman papa kolanda ete on est comme sur place nde ko vivre o ile ka Vraiment, merci beaucoup. Tomoni sou ma sœur moko aza pembe. Ma sœur, bonjour. Kombo, opesi biso kombo, oyo sabiso nini nzamba sali pona yo na nzela ya église na biso. Kombo na ngai za sœur Belange. Naza pe servante kat na esika. En tout cas, nazala sir na nzambo. Par rapport à Bamakambo, oh, asalelaka ngai, asalelaka mwana ngai. Dernièrement, il y a peur de moi, à travers ma prière à papa, oh, asalela to wala ba service alandela ki mwana ngai ndina mo lobiko ekoti kati na mwana ngai pe na nzoto na ngai. Ok, merci beaucoup. Asenga ki opelo kote. Asenga elote. Yo ya kaka nzambo abikisaka akokota likambo na yo yenda obikisa yo à travers mosali na yo. Vraiment, merci beaucoup. J'espère que bino moko boyoki ba témoignage ya ba sœur o bazake ba sambelaka et pas prophète Etienne. Ezatende to mona ba mususu ba benzi bango pembeni kota kuna loba après ko yindela bango a bebisi lisusu na miso bato. En tout cas to sambela place loboko nzambe zali. To comme na biso presque à la fin tozoko acheter vers émission na biso prophète. Oui. On lancer moi message mon repos comme presque na soupe. OK. Le message o ezali alors nazo senga on aba na nzambe ba o nyoso ba yoki biso ba s'abonner na page oyo pe on se la cas et se déranger naza prêt pour la koyamba naza awa justement na Kamunganga précisément DGC alors na à l'église à l'église dans une avenue Kiaku
numéro 2 numéro de téléphone nanga pe ezali nakoki kopesa ekozala malamu. Ok, numéro de téléphone nanga ezali 085 11 82 77 9 085 11 82 77 9 numéro ya mosakoli yango wana ntango kobenga ye teke okoyamba protocole no okoyamba directement ngai moko mpe tokosolola nzambe asala quelque chose même yo mpe ya mosika benga. Vraiment, merci beaucoup na balandine so balandaki biso ko bandane bandeliti to komi na suka. En tout cas, you mutu oza abonné na biso na osinga fâche favor partager osa utinda pe baninga ba s'abonner na chaîne na biso La Grande Découverte TV. Na La Grande Découverte TV na lo baraba question eza bino ba réponse eza biso. En tout cas, bo s'abonner bo zala jamais de ces émissions na biso pour na lelo to suki awa. Merci na baino so bazo soutenir chaîne La Grande Découverte Kendeli Bosso. À la prochaine occasion to zaper na bino. Merci, bisous, bye.